Oui, nous sommes victimes à travers la marche depuis 2006, on va à l'élection 2006. Nous n'avons jamais handicapé, papa, maman n'a pas jamais. Mais nous avons boyé pour la lutte. Victime, il y a eu de peste. Biso ba victime, biso ba combattant il y a eu de peste. Tolobi jamais toko kende élection na machine à voter. Pour ça, il y a kolela. Sala nga posa na kenda o biso dotangisa makila so mutu moko sakana parti o ba master na ba bouquin ba kufa ba tumba bango na permanence et pesa nga posa kolela na monaka nzambe yango lito to sala yango po to gagner quelque chose pour Congo changer to lito to sala yango po batu ba ya ba sakana parti ya makila il dépesa ya parti ya makila batu ba kufa belé. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à l'édition Entre nous, focus sur ma question. Il y a actualité, bien sûr, parce qu'au-delà, il y a Zalana Plateau, parfois Tossara va descendre sur terrain. Lelo, ils allaient encore une fois de plus. Plaisir de descendre un peu sur terrain, qu'on soit à peine parlementaire, combattant pour aujourd'hui le sujet aux ali ko solo là partout, les ali sujet d'abord au yakoye Lelo d'abord réaction à population à parlementaire na base. Et IDPS comment est-ce que va réagir par rapport il y a Makambo au IDPS Salobi récemment, barokene belle élection sans ou avec la machine à voter. Moi la Ndeko. Ndeko. Comment nani? Bon, comme on a Didier Bongeya, le grand combattant, victime, il y a eu de peste. Donc, on a un minute sur l'écran, na internet, qui je suis. Victime, il y a à travers la marche, oui, nous sommes victimes à travers la marche depuis 2006, on va à l'élection 2006. Na koma boy na botama boyté na za jamais handicapé ou papa maman nanga botanga boy jamais mais na koma kaka boyé pour na lutte. Et là comment ko loba d'abord avant to que non nani aujourd'hui na lutte au bunda ndé lelo aux victimes en fait lelo est-ce que lelo d'abord ça te dit quoi évolution makambo lelo na makambo nyonso lelo comment traverser na Congo. Bon, makambo nyonso ezo leka lelo eza mawa epesaka nga mawa na posa même ya kolela parce que biso le tokotaka na kati ya IDPS ezalaka boye te IDPS ezalaka na makambo nango bato bayebi président Tshisekedi asalaki lutte atie brique na ye atongi bamosusu baye biso pe toye totie brique totangisi makila mais soki lelo makambo ezoleka na IDPS boye en tout cas esala nga pasi ya kolela monaka même bandeko ba victime o bakufa parce que nga naza vivant mais ba o bakufa c'est que place baza kuna pe balela kaka ba bidon litio donc to mema ngo boye te Est-ce que tu regrettes au moins d'avoir combattu? Jamais, n'a regretté jamais. Un grand combattant a regretté so côté déjà na kati eloko malgré oyo na mona na ko regretter na ngonderne soki na bi e bandela lisusu na ko bandela ngo eza lutte continue au côté aux juifs choc na kati lutte na ko regretter na ngo jamais. Et bon lelo évolution à IDPS lelo d'abord tout solo là makambo zali actualité parce que to quitter na base na bino pour non solo là tout solo d'abord l'actualité lelo l'IDPS dit que OK na belle élection sans ou avec la machine à voter. Votre réaction? Bon, réaction nangeza na oloba lelo mingi en tant que porte-parole lelo parce que biso ba victime tozaka na mutalo belela biso te tozala ka to bimi na marche ba beti masasi to kufi ba ye batumbi permanence ba master nanga bouquin bukasa ba kufaka boye ba mwambilai ba kufaka boye tozaka na mutalo belela biso te lelo nga na oloba en tant que porte-parole ba victime. Donc, oyezo salama lelo actualité nini oyezo le kamikolo en tout cas toza d'accord na ngote biso ba victime biso ba combattant ya IDPS tolobi jamais tokokende élection na machine à voter. Même élection na machine à voter on les a pour na remema susu donc continuité ya pouvoir à Kanambe biso tokokende ngote to boyi yango biso ba combattant ya IDPS au nom de tous les victimes ya IDPS nga Didier Bongeya na zoloba ke tokokende na machine à voter to boyi yango ba jeune ya eu de pes na osenga na bino combattant nyonso oyo ayebi ke aza combattant ya eu de pes telema
tango yango ekoki tokokende na machine à voter te. Machine à voter déjà na 10 millions d'électeurs fictifs na kati wana oyo déjà basi ba vota ale biso lokende na machine wana yango na loba nanu yango biso toyaka na kati ya parti oyo pona otika ka bato toyaka pona otika bato soki marche biso to bimi to kufi to jui ba choc nde to tika la boye ale bato moko boye ba yaka alekika na télévision alobi oh non biso to kena machine à voter na loba na secrétaire général Kabund jour banomaka yo na permanent na résidence c'est pas présent tu sais que moi j'étais là j'ai même des photos na ndengo lataka prochaine émission na kobimisa ba photo wana na ibnengo yaka papa makile tanga yi de pese za makambo makile tanga bandeko bakufa lelo yo biso ba victime bo tia biso wapi bondimi machine à voter bo tia biso wapi donc bo kontara biso te yango wana biso ba victime na kati ya parti toza abandonné na nyango yo victime ya UDPS bazwa en charge na kati ya parti azate tolobi non na machine à voter non toboyi soki bino bo continuer en tout cas oye ko yela bino bo mona na lakini ngali wana mutu te na lakini ngelo omote po biso ba victime toza biso ba tupamba na kati ya UDPS yeba toza de milliers de victimes na kati ya parti oyo tozolela lelo oyo biso to kanisaki ke non ndenge za boto okene ba élection président Félix Lokwa Tchelibaya biso tout wana simana to soutenir to mema likolo to kende ba élection sans machine à voter pour to gagner ngo lelo yo bozoya non to kende ba élection avec machine à voter na wapes exemple mketo kenda na 2006 président Tshisekedi azalaki na 2011 pardon président Tshisekedi azalaki to gagner ba élection sans machine à voter ba publiera nani bino mo boyi bopesa réponse lelo bolo ba so machine à voter non biso to boyi biso ba victime na ba jeune ya UDPS ba jeune bo telema tango ngwe ko ki bo telema bo boyi loko yo machine à voter to boyi non. Et si Ezali après étudiement approfondi à UDPS il y a nani politique il y a UDPS quand même secrétariat et plutôt présidence il y a parti ce qui va ça l'étudiement approfondi pour la machine à voter et que Monique est dérangé dans côté à quoi est-ce que ça peut vous déranger en fait étude de salamité to ebine parti monsieur fonctionnaire étude de salamité d'ailleurs biloko yo kabunda olo bawana na landi pe lelo susu je crois na ba 12h 13h na Top Congo président Félix a bien voté. Oui, moi je t'assure, président Félix a bien été bateau, bah président Félix na téléphone, azo isa bango ke boze langa mo sui na ina trouver solution. Biso tozana posa ya unité et opposition. To bimisa candidat unique. Peuple congolais nyonso tout na kati souffrance tozana ngo to soutenir candidat wana. Soki kozala président Félix, biso tout to soutenir to mema to kene likolo. Mais lelo yo ba machine à voter. Ezana ngo étude mo salamaité. D'abord président Félix aza d'accord na ngote. Nga nazolo bango lelo président Félix aza d'accord na ngote à promettre soki azongi a kotala makambo wana surtout président Félix a bien ngote étude mo salama te ono secrétariat général Evanda ba ça le titre non eza biloko ya Kabund a invité a bimisi yango na télévision o eza biloko oyo mavungu abetakati président Félix alobi non to kende marche to soutenir bande kwa dynamique ye nani mavungu alobi oh non marche te na kati église na Saint-Joseph so ina bo sanité to yebi yango pe même schéma oyo Kabunda zoya nango oya ye nango na kati ya UDPS ya okene ko zwa kaba mbongo batu mais yo za candidat Kabunda oza candidat député national mais comment ça fait-il yo sali faire part na Rémi Massamba deuxième vice-président ya l'Assemblée nationale Kabunda yo za candidat na UDPS mais comment ça fait-il au sali faire part na Bruno Tchiba la premier ministre. Alors, Lelo d'abord au lobby aux porte-parole là-bas il y a ba victime tozo na angle wana kalamingi pété to solo lango et Lelo nakati d'abord il y a combat au Bunda on a appelé pour le 26 na marche contre la machine à voter vous êtes pour ou contre ngana zali pour marche wana na lelo mo secrétaire général naza ko s'attaquer na été tant sous bato occasion dire na problème personnel non na da problème personnel na été à secrétaire général à parti mais ce qui a déraillé moi moké na makilo etanga na kati ya parti il faut na loba ngana zo soutenir marche il y a le 26 nazo soutenir d'ailleurs na osenga na ba victime nyonso ezala ba famille na bango ezala ba combattant nyonso
biso tout au kutana pour la marche le 26. Toujours soutenir en haut. D'ailleurs, président Félix atindaki M. Labé pour signer décision finale. Malheureusement, M. Labé a besoin qu'il arrêté. Toujours soutenir en haut. Biso tous les jeunes, tous les Congolais, tous qui sont à balabala, tous marcher, tous boy. IDPS a signé Nanité. Malgré tout signé, toujours soutenir en haut. Oui, biso ba combattant de peste tout ba victime nyonso na sengino tous les jeunes to kende force du progrès biso tout to kende na marche wana pour soutenir to boy machine à voter to boy le 26 biso tout na balaba to kende marche. Et là on a dans alors lelo autrement toro sur la rondo lobby aux ali porte-parole il y a ba victime aux victimes c'est vrai. Lelo bato diaspora il doit dire ça la image vraiment pour tout le monde a bien. Lelo déjà tant comme la que les cambo instant li bosso réflexe li bosso comme la que zakine bon réflexe li bosso ezalaki d'abord ça là d'abord na raisonnement d'abord banana sinon bina zonga à l'époque là na suis coup na tali maboko na bi na leli bosso banana mais là na ko vana na hôpital mais makila on a kufi na sopi pona bana te pona mboka donc réflexe na ngeza d'abord ya sengo pour natangisa makila nanga pona mboko yo ata lelo parti photo lo ba pe vérité ata lelo parti soki abandonna ba victime ata soki parti et abandonna biso mais nazalaka fier ya ozala combattant ya UDPS nazalaka fier ya otangisa makila pona Congo et puis nazalaka fier nenga na koma boy nazalaka nango fier. UDPS c'est ce qui est assisté quand même entre nous soit dit hein, c'est une vérité en fait. Bon en vérité c'est que le président Tshisekedi Yemoko azalaka vivant. Faut pas tout bombarder ma camp. Tout bombati wapi. Le président Tshisekedi Yemoko azalaka vivant. En tout cas na ko kosate abande ko soutenir ngana nyonso. Na opesa nga pour na classe abana. Azali ko pesa nga pour na ofuta ndako, azali ko pesa nga oyo muta ko survivre. Wana azaki ma papa. Ezati ke polelo azate alengana wanga na oyo abanda osala nanga. Na ondimango mais depuis mon na zéro. Elo morte. Na kutana plusieurs reprises na secrétaire général Kabund. A prometa zéro et comme je suis na permanence ba service na ba singa ki azate à ça là donc parti ça là l'autre ponanga mais président c'est que dès son vivant bande ko ça là quelque chose mais depuis à faire l'autre et lelo déjà comment on a boyé o komelio lelo tant on a peut-être l'autre moko simbaté na parti ça la ronde que on va ni boye moni que yo aujourd'hui c'était pour prix il y a patriotisme ngde komelio mais so moni lo mo simba na parti té tout le monde a bien été. Et ça, là, on est. Ça, là, on a pour ça, il y a kolela. Ça, là, on a pour ça, on a kindata ko la musa président Tshisekedi place à ça, na Bruxelles, à zonga na bon moy. Ça, là, on a pour donc on a zanga même mot, on a vandi bosu mutumoko sakana parti au biso dotangisa makila. Sui mutumoko sakana parti au ba master na ba bouquin, ba kufa, ba tumba bango na permanence. Et puis ça, on a pour ça kolela na monaka a nzambe. Yango lito to sala yango po to gagner quelque chose pour Congo échanger to lito to sala yango po batu ba ya ba saka na parti ya makila il dépend ya parti ya makila batu ba kufe belé batu belé pe ba bembeti le monde na te sala nga passe pe kolela pe mawa et là on y recule le batu nyonso ezali ka nani moko moke ko solo un peu par rapport réaction na pe kozwa en tant que porte-parole il y a ba victime de lobby. Pourquoi le bâtonnier ni au Hollande c'est nettement diaspora. Bon, et là on a quoi que le bâton. Bolanda Oyo, secrétaire général Kabunda Zolobate. Biso IDPS. Toujours soutenir marche d'abord, il y a le 26. Et puis to boy machine à voter. Et là on a le peuple congolais. Tango koki. To kufi mingi. To moni passe mingi, où est Zamboka na biso. Tu as tika batute. Tu as tika batute po bango ba kenda ba zwa balar ba tonga ba palais. Ba zwa balar ba somba ba jeep. To yebi bato muso ndenge ba yaka na kata parti na biso. To yebi bango. Na ba dossier na maboko. To yebi melelo ba koma na ba jeep. Mo to tanga ba kombo ezati po to tangi kombo ono ba tindaki o asala ki boite. Na senga la bato nyonso tout bazala. Tout autour. D'abord, il y a numéro 1 à partir na biso président Félix. To soutenir président Félix, to memaye place au biso tozana posa ya koma. To soutenir et puis parole nanga mususu asuka na loba na président Félix place aza. Mais respect mon président. Ndongo promettre aux gens trouver solution.
songa trouver solution pour na Kabunda. Kabunda asali mabe mingi oyo yebi président. Moyeto lo bango mingi ya ezate. Oyebi mabe mingi Kabunda asali na kati ya parti oyo. Mabe oyo yazo sala ezo sali kombo na yo. Peuple congolais azana simana o mais Kabunda azo sala ke yo o kabwana na peuple congolais. Soki ozongi s'il te plaît président. Oyebi respect on na pesaka yo. Trouver solution pour na problème oyo. Et puis parole mususu o ngana lela sur lelo na oyoka na olela. Il y a des gens qui disent partout par-ci par-là que non Didier Bongeya a comment mutu atibala. Ndeko nanga. Bato ba ipati bala bazwini. Tolo ba ma vérité. Bato ba ipati bala bazwini. Nga suna ke pati bala tibala opesa ngani. Nga suna ke pati bala les apoti bala pesa nga 2 millions pour nga transfert na reza trop cher. Transfert na ngele ba Cristiano na ba Messi. Transfert na ngeza trop cher. Faut pesa nga 2 millions. Yemo kaza na combien? Opesa nga 2 millions zongo. Bati kabiloba loba biyoka yoka. O no ba monaki o ba sala ki boye. Nga yo naza mobimba naza na kati ya UDPS. Je soutiens président Félix. Nazo dénoncer mabe ya Kabunda. Parole nanga vraiment nazaki nango yango. Merci mon amboka, merci na batonio so bolandi biso to komi na suka édition tozaki vraiment na posa ko solola ba congolais ko solola pe na base et puis merci na batonio so bolandi biso, merci à Dodi l'enfant gâté pour la prise de vie, merci na batonio so bopesa vision plus bo accorder ango fidélité et puis en plus bozonga à chaque semaine pendant aux actualités na temps réel. Au revoir.